batata, bamama, bilenge, bande konabiso, ya basi. Ya ville à Kinshasa, nasengi bino manso, lobby. Tous à la planète J, au quartier 1, pour un message à propos de l'avenir de la ville province de Kinshasa. Pour la non, na candidat au gouverneur, soi-disant, ayakina baturki, soi-disant, ayakina baturk, je peux dire, ayaki naba mindele somolo bakala, o ba zui ba mindele moko balatisi bango ba veste, pour dire que non, mokonzi mboka, candidat ya malunga yeyo, il faut imposer ba députés provinciaux va voter. Nous disons non. Et c'est pour cela. Nako, c'est la conférence de presse lobby pour l'organisation y a marche contre ba candidat nyonso oyo bazana avenir ya bakinois te. Na lobby monsieur Deo azali na vision ya bakinois te. Et nako senga na ba parlementaire de Tshisekedi. Ma membre ya parti au Manaza Kamba. Biso manso vendredi tokosala marche pour na koloba non na candidature ya monsieur Deo. Biso moko tokoyebisa bino candidat oyo il fallait pour a réaliser une vision ya tata mokonzi ya école. Merci beaucoup. Lobby na 10h. Na sengi na presse nyonso bazara. A bon entendeur, salut.